Tondo yenge kino na biso baso balandi epai tozwa mibongo kolanda ya bino Tata Ngunza na kati pe Tata Ngunza TV wapi iye bongo maso mazongi bobo misano toyaka liboso na bino na tina se lioko ya kopesa ba minyo na bokono oyo ekotela biso kala na nzoto nde bongo yambo nanu topesi matondi tatakila likolo na se wapi ya biso mbasi kapita fumu wamba pungu tulendo tonda dezo ye baza kokoba kobatela baendo kino sukate wapi ye fumu kimbangu batika kengbende ya bokonzi koya bongo kondima pasi minyo kolia tuko misato na boloko les plus vieux prisonniers du monde atako lo bayimboka baza ko reconnaître ngote kasayoka ki pasi ya boloko pamba te colonisateur akangaki ponde po abomae kasi akokaki te koboma mobikisi ya bayindo pesi bongo mbote na bangunza banso oyo bongo bazali bongo kobundela tobiko loposo moyindo na moma oyo eza ya pasi ya ba difficulté partout dans le monde pe bongo ba nyonsos ba scientifique o ba bongo ko kundula bongo bo solo pona ko éveiller susu population noire pe bongo wapi oyo ba imboka ba politique o baza bongo ko sala ba mibeko baza bongo ko tenir l'Occident en échec pona bénéfice pe bien-être population na bango ya baindo et ba mbote ba dirigeants africains o baza bongo ba kaka ba président te ba dirigeant kaka te mais bazali bongo oyo baza ba révolutionnaire ba oyo batika biso na mosuni na ba bongo kobotama et tozomona bongo mbuta mutu Sankara Kwame Nkrumah et puis bongo na bongo mbuta Lumumba Samora Machel baza bongo mingi toza bongo honorer mémoire na bango bobo mesano baza baye ya tina pona biso baza banzambe pona biso baki bon koya kopesa pole kati ya mabele ya Afrika bayenge pe baye o baza bongo kolanda lolenge ya nzela wana etombeli bango moko bakozwa e baza bongo bakozala bongo banzambe soki bongo batiami komona pasi ya moyindo e basala nyonso babimisa bayindo bongo sika oyo loposo pembe batia bayindo matondo mingi ni bongo tuyaki bongo koloba lelo le 10 septembre wapi oyo ya biso fumu kimbangu asalaki bongo prophétie neteni ya Congo central na République démocratique ya Congo na kobandane kaka bongo misala e azwaki ngonga te asala pendant ngonga te loka babikisi musu bazwa ngonga bango basala moins de temps et kasi tokotala bongo musala salaki esoki azwaki ngonga tinaki ezala boni fumu kimbangu batelemi le 6 avril et baye bon kokanga ye kala te awa donc azwi ngonga te sali kaka 6 mois na message na ye octobre bon baye kanga ye mais le 10 septembre asali bon prophétie ya ko anticiper arrestation na ye amiyebaki mokili ya mosuna mokili ya molimo e nyonso ezalaki matalatala epai na ye ebongo fumu kimbangu na mbanja nsanda devant foule immense asali prophétie oyo itokotanga iteni ndambo pe bongo tokokoba na yango na mikolo bongo zali koya wapi bongo toza kaka na kati ya mois ya septembre nde botwali bongo kotombela bayi banso bongo bafetaki mbotama na bango baza na mibu babotama na septembre nde bongo bambotama elamu na bayimboka bayindo banso esika bazali pamba te balani na wapi oyo prophétie ya mvuluzi fumu kimbangu mpona bayindo mobimba nde bongo tokoti na lecture baye bongo balingi mpe kozwa bongo prophétie yango e tozali bongo mie place na Tata Ngunza TV ya kokomisela bino bongo prophétie yango ya fumu kimbangu asalaka na mbanja sanda e tokozwa kaka nanu ndambu mpona lelo po tomeka komanyola quelques lignes
wapi oyo bayimbo kesengeli bongo bayeba nini malekaka na septembre na 1921 Fumu Kimbanga asali 3 mois côté ya libre mape 3 mois ya kokima ya kodeplace po message ezwa kaka esika kati na bayimbo kasi atako azwaki mibu mikie na mosuni kasi mosala kino lelo bangunza batelemi mokili mobimba totata bongo sangolo bikolo poso moyindo eza bongo elonga ya Fumu Kimbanga pe bakoko babiso matondo tozi bongo paragraphe wapi oyo tokende mbala moko les grands prophètes Kimbangu ne faisaient jamais aucun compromis avec n'avaient jamais aucune complaisance pour les colonisateurs, les colonialistes, les lèvres blancs. Ils traitaient tout à la fois d'envahisseurs et d'usurpateurs. Voici les fameux discours tenus par les prophètes Fumu Kimbangu le 10 septembre, samedi 1921, tout au début des cultes matinales vers 9h, alors qu'il entrait dans l'enclos à rameaux, les visages graves, les regards vifs, il s'adressa en ces termes à la foule. Ingeta tokomando lango sima. Debongalubi, mes frères, l'esprit est venu me révéler qu'il est temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'esprit de Nzambi tout puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Tokoti, Tokobi. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique et un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Voilà. Car elle vient de Nzambi, Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Fumu Kimbanga wanazo prophétiser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Na Kikongo, Kula Mi Kanu Mai Congo. Et la race noire mondiale. Zindombezazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui viendront, la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60 seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants Minyandi
de l'Afrique entraîneront sur les conseils de Blancs leurs populations respectives. Dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront, la misère s'installeront, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront, je suis ça pour parachever pour Zamoulaï, toutes les langues des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront des proies des Blancs. Kuta Mindele. Il y aura beaucoup de mortalité. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne viendront plus leurs parents. To suki wana po eza penza mulai tokoko baka yango. Mais tolingi to ndimba to loba nini. Fumu Kimbangu asali prophétie na mbanza sanda miteni ya Congo Central. Epai wapi oyo mukokoli ilona maki kasi bitapi epanzani lopango mobimba nde afilika mobimba kasi bandaki na Congo neteni moko songolo pakala eza bongo na tina. Fumu Kimbangu asali prophétie oyo eza kolakisa ete azwi engagement asangageaki na libération ya Congo kaka te mais ya la race noire tout entière. Bazalami balete na histoire ya humanité na makambo o Fumu Kimbangu asalaki nde na bongo tolobaki bien atelemaki bongo le 6 avril 2021 bakangi bongo na octobre. Donc asali kaka 6 mois ya message mais 3 mois côté à librement 3 mois mususu ya bamikakatano. Mais tisi koyo message na ye mutakoyi ko bomango ko ebralango ko kundango akozala te pamba te ye moko mokobi samone na nzela bangunza pe na ba scientifique pe ba politique. Fumu Kimbangu asimbi trois pouvoir wana. Mais to limite simbola nini? Fumu Kimbangu alobi na prophétie na ye toko paraphraser moi iloko moi alobi ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Asali allusion na loposo pembe abeng bango peuple du ténèbre na sens ya ténèbre ya obscurité ya ko nuire. Personne spirituelle na ye ko bunda lelo na réalité spirituelle na réalité to vivre nango po mingi ezama pasi te to parler ka ba effet ba virus créé na ba laboratoire na ba scientifique ya loposo pembe eza na seul but ya destruction ya population noire. Mais personne spirituelle ya Fumu Kimbangu aza ko bundisa yango ko néantir yana ba façon nyonso pour la race noire ebunga te. Pamba te oza ko mbete ba loposo mosusu et oza na phase ya consommation. Oza ko produire te. Oza na phase ya ko senga loboko. Otiaka loboko osengaka. Oza ko mbete ba race mosusu pe ofandi na mabele to ndakita koleka ba continent nyonso koleka mokili mobimba continent ezana ba minerie oyo eleki mokili mobimba mais ozoko baka kosenga pamba te soki tozongi na mayebisi moko tozalaka na ona livre le soleil apparaîtra église kimbangiste oyo wapi catholique Kiré Jean-Marie Vanet pas ko rappeler bayindo o bazana église kimbangiste. Il y avait un si vous écartez de Fumu Kimbangu, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Le but est que comment le but Afrique et s'en sortir était. Si comme dirigeant africain, scientifique africain et il makambo wana te. Et lingi nyonso de la malamu zakara ya le poso pembe. Et toi na mutu moko aleki batu nyonso na mokinde Fumu Kimbangu. C'est au PC kaka mu Congo. Il est au PCK à Congo et Afrique qui s'en sortira kate. Lelo
le 10 septembre ezalaki mokolo oyo bakotangela bayimboka bayindo baprofesi na bango e babengisi bangunza bainterprete baprofesi na baetando nyonso ya Congo mpe mabele Afrika. Mais tala lelo nani ayebi le 10 septembre maleka logique ya calendrier gréco-romain oyo totambola nango nanu bien que bayini toa na calendrier spécialement ya biso eza ko se justifie na nature lenge mbula ekenda lenge mbula ezongaka etobandaka calendrier na biso ya yambo toza na sujet wana nanu te epasi ya bayini bapesi fumukimbango mokongo. Mais personne spirituelle na ye motone ya kimolimo molimo na ye ezokoba kobundela bayindo kodefendre la race noire ebunga te. E soki yo ozokoba kokumisa baye o basalaka fumukimbango mabe église catholique protestant armée du salut religion étrangère nyonso eyaki ba colonisateur blanc bazaki bandimi ba adepte ya ba religion wana et religion servira qui eza au servir une époque wana petit lelo na ba administratif na ba formation na kwa endormir population noire et fumukimbango bakizaki à tort et bakizani il interpréta la Bible de sa façon nde bazwaki prétexte ya koboma fumukimbango mpona nini azwi Matthieu 15:24 oyo Jésus alobi ye moko oyo mwasi aye kosenga lobiko ya mwana na ye bapotre baza koempêche ye. Jésus a répondre pour la première fois à se faire définir mission ya ye la lobi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qui est Israël? C'est Jacob. Il avait 13 enfants na Dina mwana moba contacté Grande-Bretagne. Et 12 tribus d'Israël, il y en a 12 nations. Symbolisé dans l'Union européenne 12 étoiles. Yo moïno yo kangai tribu na yo nini parmi les 12 tribus en akati. Et ozo continuer kola la pongi o le posopembe à la sebso pongi ni état colonial. Tozé kana religion chrétienne comme religion d'état, comme religion mère, comme yezo kamba milima ba ya bana ya Congo pe Afrika et lelo ekese nani. Na ozana nukaka na colonisation. Ozaka muumbu ozole ndakala religion o ekanga kina kibuumbu zokoba na yango. Mais aujourd'hui déjà l'ipanda c'est obima na religion o eyaki na indépendance o eyaki na lipanda o eyaki bongo na colonisation parce que yango ekangisi yo yango ekangaki yo religion na eyaki na kibuumbu ekangi yo eleki yo ozwi bosomi c'est ce que obima pe na religion wana pe ekopeso d'autres façons ya kopenser ya komona makambo nde okende su kosala koza susu connexion na nzambe na nzela bakoko na pe na tradition pe culture na yo nde kotambola mutu ya kotelema pe okoyeba mabomba nyonso epai wapi oyo ibombamaki parce que peuple Congo aponami comme elobaki France Fanon. L'Afrique a une forme d'une revolver dont la cachette se trouve au Congo. Congo ya Congo. Gâchette. Mettez la distraction musicale. Il y a politique. Et il y a l'église. Bazo distraire la population Congo. Pour y akumba longengo na mokili. Et tant que il y a oyoka sango oyo. Tozo comme un responsable ya passe ya lelo ya baindo. Bazo koba kobo mabandeko na biso baindo. Est-ce que bomi tout n'a raté que les noirs américains, comme les bango ba africains américains, si ba iba kendika ka zo mabele na bango ba zonga, ba kozwa visa, ba compliquer ba na ba aéroport pona nini, poto kanga minanu na ba religion étranger, to kanga minanu na mibeko ba paya, et tozana no indépendante, et mukolo yo zo ndanga ko sosola, to komi indépendant. Et bandeko na biso oza na loposo moyo za identité nzamba pesiye to kosenga ye visa te po ya Afrique et bazo ko mabiso lokola bandeko na biso na ba bout portant na 21e siècle à bout portant George Floyd Jacob bazo ko mabiso na États-Unis d'Amérique solution eza ba kesu ko sambela bonzambe ya bapaya o ebomi susu ba indo ina bantu zwaki eteni moko
et tozwa bongo ya mibale wapi oyo fumuki mbanga parachevaki alobaki na profession alobi l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Elobi nini sito maniola yango parce que l'homme blanc tobengaki ye mundele. Mundele uti na modèle. Yele raye, il se faisait modèle. Il se disait dans na ba koko na biso que je suis modèle, moi modèle siko. Lokola nkota ezaki bonga bapaya et ba ko bazoyoka lokola modèle ndele. Te balobi ah yaza ndele. Mais ça comme yaza modèle. Et ndebongo biso toyebisi bango beto bantu et il n'est pas commis que le peuple noir et le peuple combat ça peuple bantu ezaka derrière nzoka peuple bantu eza ezalika peuple homme donc et le côté donc cela rien veut dire wana le côté il faut ça sous à corriger les rwanda parce que peuple congo ça peuple bantu te bantu ni za ba koko na biso ba lo baki beto bantu donc nous sommes des hommes comme vous. Et hier, comme si race moko catégorie moko ya peuple moko boy ndati bongo le peuple conso le peuple et bantu ala plus Afrique centrale peuple bantu mon ça bo bien pe biso to bengi bango bandele mundele tilo etikala eti ba modèle et ndefo mkimbanga sali prophétie ko na connaissance des causes ko ba ete monde de vie ya mikolo zoya mundele ako se comporter ako imiter monde de vie africain monde de vie noir. Pour yo za kole otikali kole na nature yake na artificialisation na ba 5G na ye ekopelele moto ekoboma ye moko na ba virus na ye moko ye mola vaccin kaka ye moko pour la personne spirituelle afumuki mbango azotele matatu za libanda diaspora to na kati ya mboka Afrika mukonzi ka loposo pembe ka fumuki mbona kimolimo azokamba ndina musuni boka tini bangunza to ka bonko éveiller conscience ya baindo. Et tout comme la moment yango le poso pembe na gloire o amonana ki lokola modèle et yesi koyo siko biso to comme modèle ya comme siko moindo o ya chola maki singana kingo po alanda mode occidental de moindo alanda kisiko ye occident siko faut à vivre ulenge ya biso azonga naturel et mibeko ebela ko changer ko imiter ba mibeko baindo mikolizo ya fumbanga lobaki ete mundela koma moindo mundele ba koma mundele na sens ya changement racialité mais na sens ya culture ya tradition ya kozala ya bato kati na mokili bako imiter biso to soki bongo na bandi to kokoba yango mbala elani kasi tata mama ilinge pe mwana yeba ete ngonga ekoki soki otelemi te soki olamuki te yebango mutakosa na place no azate loposo moyindo aza na danger ba race nyonso eza identique près aux race jaune race rouge aza près mais la race noire aza unique po aza mwana ebandeli mwana yambo po mokili bandaki na obscurité nde lumière ekoya 4e jour selon kaka Bible la Genèse. Ils allaient fiers d'être noirs. Ils allaient fiers de bana kombo na ya bokoko. Ils allaient fiers ya kolia bile ya kiboyindo. Ils allaient fiers ya kolata kiboyindo. Ils allaient fiers ya bankota ya baindo. Et tokokoba na mikolo mzebongo koya. Botika na kimia tata fumuki mbangu ya kipavita balongo pe bakoko. Batombola makanisi pe kibomoto ya kimomoto ya bomoto moyindo. Et la muka, pototelema, et tout bundela, indépendance spirituelle, et qu'on a son indépendance physique, matérielle, économique, matérielle.